climatiseur écoute on a climatiseur un niveau donc yo que nous on a zazoba bandala sur le azoba makasi Sarah Bilengi ozazo même na penal maman Pasteur na bi ozazoba o monde lingi na Rando nanga so sento bande finga na bi so le roba ke to cha Mutakala yo cha Mutakala ngasko na cha mutu de yo zara mutali puta ezara mutaro lo ba yente ezara mutaro ko so le miso ko ko lo comme to lamba funa koni mais aussi le miso na kati et les hommes qui vont bien non le sponsor ezara le sponsor l'église na ngoza mondimi donc on voit bien na chone église na okoma mondimi na pese baptême na chole le boko pour ça na ça le délivrance au bonga na tout donc attends bon à 100% que mais à 85% on a déjà béni pour rechanter là nous et le béni on chanter la place à salle de mission on va nous dire toka toka là pour normalement est-ce que toka c'est comme si on a mari de nuit hein ma toka on a peut et ça et dîner pour oyo que ba fien internet sur les ala raté ozo ça na tata na sala émission na liputa ata na sala émission na otoka bali bo maté malade to na sala émission mo ozo que ozo dit que ozo peut ça exemple luka peut ça luka bien sala on a chambre bien sala on a place bien climatiseur écoute on a climatiseur un niveau donc yo que nous on a zazoba bandala sur le azoba makasi batu balemi pene mona eloko no na salité et comme le roi m'a yébe pour là on a limité na ngate za pena na forme ndenge za la pena lèvre pena na place na on a limité ya yo pena mayebo musiko mayebo so ba tchena mai et la linde lemba nde ya yo koma soi-disant maman Mobutu soi-disant c'est qui fait patron oh na bino ba tanga na ba kini ngo bino ba ta français belé est-ce que patron moi ça zala on a vu que moi ça sera patronne yo comme na patron de un bino ko lo baté ko se comparer na maman Pasteur parce que je suis maman Pasteur maza maman Pasteur yo so za Mobutu na maman Pasteur maza na ba onction belé ko buga na kututé dans la place je fais une mission tant niveau na ozana moi qui donc on a niveau qui na bila mama puto là tina ndimi na pété en tant na yebi na super te na ndimi pété que c'est super on a ma Pasteur na ndo ko te ya na biso bonisa so mission na liputa na loba so ça mission toka na loba donc yo peut mettre changer la place à faire l'émission yo na aucune mission internet na maloba la flamingo que na ko futa ko na ko futa le flamingo moya moins cher et salité à bien té place yo futa ça l'émission za bongo combien de fois chambre oyo la laka tu peux imaginer ça donc non on a femme qui n'a raison a dit demoiselle place à ça l'émission na yé eza bo sale bongo place yé moko la laka Exit premier Maman Nadège Tibiane David Ewe Vitesse 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 Exit premier Maman Nadège Tibiane. Salut fidèles sur internet. Merci beaucoup Bafania Idéologie TV. Merci Bafania Marlène la Tortira Baboline Abisson Sophia Idéologie TV. Je suis là, maman Pasteur, autrement dit Marlène la Tortira.
Bon, s'abonner massivement dans le site Nebiso Idéologie TV avec mon papa David et mon papa formateur quand on a le bateau. Puis c'est bien devoir. Toi, on a bien l'école. Pour le niveau, le niveau n'a bien noté. Bon, s'abonner massivement. Bon, partager l'émission. Surtout, il y a maman Pasteur. Il y a un des pestes tout. Il y a un des belles tout. Basé à vertige. Moi, Pasteur abîmé. Et puis voilà. Nous sommes à maman Pasteur. Il y a Marlène la tortira. Et puis, abonner Nebiso Idéologie TV. Sauf au moment qui te bandait que ça la tête. Vous avez qui un peu stoppé parce que vous avez qui n'a problème. Il y a matanga. Totaki ko bungisa moko ya biso concert collègue ndeko na kombo ya merveille. Donc tolingaki non tolela e ningi zala kaka to fanda to zomola temps na tolongo la souci mawa ndeko na biso totaki ko bungisa. Maintenant je suis là, maman Pasteur, autrement dit Marlène la tortira mtobel samutu. Donc ba fan ya maman Pasteur. Maman Pasteur nazongi sur le terrain donc naïga na pesa marambu na bel sabatu tout bato bazwa ba vertige qui peut lequer c'est ça maman Pasteur ba ko biloba le ba voilà na déjà pona bel sabino mutu pona lo bango pona ngabo bela mutu so Bolanda Idéologie TV bino bo bando bela ka mitu biso to kendara po Idéologie TV vitesse et le bana mon papouche David et Wembe biso de vitesse voilà mais na yé pena na ki maman Pasteur parce que donc na fanda na ngai na ndezala rara na zela na ndaku na rara batinde lelo mo boy otana eloko donc sur eloko wana nde maman Pasteur aye ko lobela sur eloko wana nde na ko meka ko classer nani sintosh mora leka ki aloba ki tia mama kelele c'est soi-disant Maman Mobutu, soi-disant, yo c'est nani, soi-disant, yo des dangers internet, na ba bêtises au sein internet, c'est ça bien te ozo fingi ça. Voilà ba fanda maman Pasteur besoin na fanda nan parce que nana pour s'en expliquer. Bon, boyandanga bien, boyokanga bien, na sala course na mutute et puis na sala concurrence na mutute na internet. Na internet na ba ndenge na ba gaz na ba moto na sa musala na selonga. Naya te po na banda ko sala sur la concurrence ba Rando na batu non ngana zana fi à Rando te premièrement deuxièmement pour na yebi sonan soi-disant maman Mobutu soi-disant c'est qui fait patron oh na bino ba tanga na ba kini ngo bino ba ta français belé est-ce que patron moi ça zala ngana yebi que moi ça zala patron yo comme na patron de un bino ko lo baté. Donc, elle accepte non moni au internet pour ça vous zobolo bad bêtise le reste là au yébité pour éclaircir yo premièrement na kinté na zala na kinté na ibi kichasa te deuxièmement na botama na kichasa te na ngakutu mtu na ngola na botami na ngola na kol na ngola na le ki atana ba mot français mais yo mto botami kuno tangi est-ce que je peux le tanga maman Mobutu na bengo pena ndenge mi benga ki ndenge mi kumisa ke tanga te parce que soko tanga ke ngako ba ko classer lo na place nango en plus na moi to moni yo o mi benga patron pour ça pena patron chaîne na yo ko patron moi ça va la rater moi ça va la patron net ngana sala chez mon boss David et Wembe yende patron pour ça garçon o tali garçon munda ngolobi o américain to nani o tali mobile pamboli nzambe parce que yo moi ça mi benga patron que malade placé dans na bateau bazala mo na bani na moni site mo bimba ko bana na yo soi-disant maman patron deuxièmement moi nam ta filma yo réalisateur na yo nam ta montaka bango tubilo surtout ba ki zengi pourtant on salaire à bongo tant ba monter réalisateur femme attend la berette biso tout ba pesa biso couper place au bien te bandela ce ko ya yo na berère na yo ba otiango na 4 en plus ce bande la mettre na patron chaîne na bilamba na lati nga mokoli kamba bilamba ba comme ça en plus wali boma makasi donc pour oswana na nga yo ko ba ke opesa devoir pe au kata bilamba yo de sambwa ce que tala yo de sambwa et si la valeur on m'a dit quoi l'échantillon na over fini ka ba préféré o ba le na kasati comme kolonga na to kata yo kati na kati ya yo ba oswango suna kilo te po ba mona ngo trop et si la valeur et si la gaz et si la kitoko et va bien da ko se comparer na maman Pasteur parce que je suis maman Pasteur maza maman Pasteur yo so za mabutu na maman Pasteur maza na ba onction belé ko buga na kututé dans la place yo so ya mission ta niveau na ozana moi ki do moni bina niveau mkie na bila mama puto lati na ndimi na ngapete antango na yebi na nga super te na ndimi pete ke za super donc o late no ka baba puto ba benga
Obso tobenga mata bébé. Donc enzulu câble yango yo lato ke salele miso ganyo chema kielele. C'est malade. Na pesa koka ba devoir au niveau na otena pesa koka ba devoir oyo tika lokoka te. Ngano to niveau moko te en plus ta na pays moko te. Yo za ki ngana ngola. Nengo le baki ke bo uti ngola bo sa ki nduma na kino liboma. Elonyo na kino monango. Elonyo na atana chaîne moko kino monango. Donc ba devoir o ngana opeso leki. Partout na sala ba mission na ngaso le be meka okoka te elia nzoto. Il y a un esprit donc au comité. Pas de place sur la mission. C'est pas place dans la mission. La mission dans la mission surtout dans la mission. Yo banana kutukala. Que la mission c'est tout ça là. Na on a sali. Na on tu fais la dernièrement mi kumisa qui patron. Patron Linzanza. Na place dans la mission toi niveau morote. Donc mi classé na niveau na batu na yo obo koka na bango besoin bango même ranger. Nanga te parce que nana yo e carrément mlai. Donc pour comme la maman pasteur et soit autant et lion zote si nous makilana mai. Donc ko ça na noko tout que on s'arrande na ngate parce que ngana to andenge mokote. Donc to andenge mokote na niveau nyonso quand je dis na niveau nyonso na nyonso. To andenge mokote na ba niveau nyonso. Soit disant maman Mobutu, soit disant Sarah Bilengi, natani ko na kombo na po oyeba ki na s'adresser na yo parce que na obangote ozelote. Na pe na mono mizezeli ntanza tomate ozelo côté bana lotilobi. Soit disant patron oyebo le bateau zoba moi si patron moi ça za la te moi ça za la patron. Na yo mtozana kichasa na mboka français autant une école française soko tanga penda solo soko yo tanga note. Oza penda obiso to ba penda ngola buru. Yo penda za penda burra. Kuna bateau baza kuna bali portugais sur l'accent posa penda zoba matricule 00. Oyo ça basa en internet Sony. Oyo que ba fait internet Sony za la raté. Ozo komi ça na tata na sala émission na liputa. Ata na sala émission na otoka. Bali boma te malade. Donc on sait l'émission mo ozo que ozo dit que ozo pesa exemple. Luka pesa et luka bien. Sala on a chambre bien, sala on a place bien. Climatiseur ko to ko na climatiseur. Niveau donc yo pena mona pena zazoba bandala etulo azoba makasi Sarah Bilengi ozazo omoni na pena mama Pasteur na bi ozazoba omoni yo lingi na ngando nanga so sento bande finga na bi so le ko ba ke to cha Mutakala yo cha Mutakala ngasko na cha mutu yo cha Mutakala no pena na internet ngana cha na mutu non yo cha milité na internet te pona zani ba so na internet na posa mibali ngana otamtara na internet te ngana oteleme mutuna munoko osali bizoba ngana ofini ngana na répondre na koloba ato sale mission pendo 4 bilango tikali pena ninde baboto po yo de sambona de tikala next fois ele bela nango si bato loko tela pa comment tu vas on mais ce temps là maman Pasteur na ibimaki on m'a testé de milieu za dega donc ça la concurrence mangati ko ça la tête de filles mangati avant ça défi nanga avant ça concurrence nanga rando nanga de 1 yela na koloba ko tata ko l'histoire obongisi nanu ko prononcer ko yeba na ko loba pelo placer loro na place dango olongo la ba moine climatiseur longola nanu patron no micha penda patron o micha penda la patron wana nenga na to discuter et mais ça va patron c'est un garçon na femme moi te so na biso exactement so comme la patronne to discuter ma case changer place à cette émission changer le belo yekola koloba yekola kolata donc ça la première mission au sein l'émission sexy au fait na mettre na place à bien chambre propre ya caméra pour on peut se devant mon émission dans le tour et tabou on met la pema émission on a la sala tiro on met la pema pour yo on va la noka na maputa en plus on va la liputa moko on fait la émission nyonso dato changoka donc zana pour ça pour mettre comme casse la mettre par exemple na ngako hôtel ta émission na ngaba pa maila ba numéro ka soni yiba la yo sana on le côté na bongo ba maili de yo zara mtali puta ezara mutaro le ba yente ezara mutaro ko c'est l'émission ko le comme to lamba sina koni mais c'est l'émission na kati et yo zam na be na ba sponsor ezara ba sponsor te na ba sponsor na bi na ba to bua ka mabanga na mibale na poto na ko sino to timbela ka ta me fiske
chaque émission batinda kata ma $50 mobo au fait ta chambre moi ya bien ça l'émission na place moi ya propre que bien de fait ça la émission na liputa na tolo ba mama kala ba mama mboka ndo ba ndako la mukala mukina liputa la na mama biso kutu ya lelo mona mama nyala mais mama la na robe de moi ya bien propre donc à jeune fille et biso na ngala maka maputa ne zala na muti biso na ngala maka maputa zala to to na biso maputa mais ba genre na wana pi ya salité émission de exactement salité mais émission exactement sale de yomara salité de émission ça la salité ça de émission place salité qui m'a mobile tout le wapi par rapport à combo na makambo sala e bala na te moni combo ni pesa o so disaba pesio sko sala na makambo ke na combo na mbita za mta lokumu vraiment but ezalita lokumu azalaki mpafia analata na propre azala na kano parce que yo kombo mipesi na makambo osala concorde te ma chérie donc bongisa omonga mpena ma pasteur naye nde koteya yo nayebi so bongisa so émission na liputa na oloba so osalisi émission otoka na oloba donc yo pena ti ochange la place osala émission yo na okili so internet na maloba alboma oyo bapeke bino kuna bauti ya ngolo osaki nduma na kishasa sio te malade elengi na kishasa mona naza kuti na kishasa te nayebi kishasa te mena lobali na oloba na lingala na français koleka yo parce que imagine to sana zale na kini na tangi na Congo sara yo te opusana te donc soigner pena soigner na tout mais lobeli na kolata na baplace osala émission soigner bamito babaya kala wana bambete wana bakopo oyo ninga na makasi wana so otieka mwe de rein libaya mo ekue yo omute ya mabe oza mute ya mabe bongisa makambo na yo so oza mposa oswana na nga bongisa makambo na yo mposa so oswali na nga place yo osala émission oyo nga na koyela yo ezala kala boka donc comme okanga monoko ebanda esala esimba te na bandokangisa oka monoko mille fois la place osalaki émission donc obima na entrée na yo na sorti obimi place ya salité mpona yembela te maputa bongo moni kolati makasi olati grave ezali te super te ata otonga nayebi nanga super te liputa valeur na kinika yango wana oyo bamama ya biso balataka nafingi nanga kongo te nafingi bakongole te parce que baparent nanga baza bakongole mais nga nde nabotami nanga na kishasa te nayebi nanga kishasa te eza orgueil te eza komikumisa te nayebi Kinshasa te nayebi na Kinshasa te mais soko tie tembe na oya po bafamille te eza nande mama pasteur nabotama nanga na Angola je suis angolaise soki ezalaki yo oloba soki nini wana otia na kati nayebi akuti so nakobimisa ngo ndeni parce que tala na mwana abotami na Angola atangi na Angola nazo-s'exprimer mpe nazo-place eloko na eloko na place nango plus que toi Sarah Bilengi mama soki nani Mobutu Mobutu le pende sa et puis sa kanda et comment ça la nina obela mutu so le biko banda ko répondre na obela mutu on a la salle so répondre na sinon ça le penda o kabwana makasi peut la place sur la mission de place à salité ça laisse que place na salle émission quand la place banda entrer na place na fin na le petit place na mission en d'église tala sima tali boso nanga parce que je place aussi le mission donc au fana na kiti bo fa mate fo yo nganza moi de reste ko côté pote boki ilinga so pour na ba sponsor ba ba basimo na chaîne na yo yebisa ba bongisa yebisa fima wana ngola mama pasteur azo nyokola na pona nyokola yo na nyokolo makasi do bongisa to place na za aso na yebisi mutuke na ya rapi pa ko ndima me na Angola na za te na Angola na yebi Kinshasa te non so zaïrense non so congolais et angolana donc ne grandi na Angola na yebi Kinshasa te na mona ngote lufu na koma te yoko tuta msundo zala na kina ngo place zo beta muto ko tata lufu apamba banzela te yango bakangi bafonse bakangi mwana yo eza te pendo eza wana place oza olota Angola envie ya Angola
yonde mutu eza pena poso ya ngolo eza envie ya ngola mpo okolisaki ndumba oyo okolisaki ndumba makasi ozwa mbonga potonga te na makambo wana elekelanga te nasutukela yango te mpo naza bien navivraka bien nafandaka bien donc nakoli bien nabokwami bien nazaka nyonso bien to ndenge moko te eza kosevante te toza ndenge moko te sara bilengi mobutu ngai na yo toza ndenge moko te soki yanviaka ngola nga nanviaka kini te naoyaki toza mboka mabele ya baparent na ngai bakoko na nga naoya natamboli na visite mboka epuis nazongi place nazalaka ocomprend donc toza ndenge moko niveau ya ngai na yo ekare eza molai bongisa nano asalite makasi mpe so na nanga mposa ya rando nanga bimena okisalite na yo ata otika nyonso tute maison na okisalite nomano so eza 1 kilo na makoma mpe na demi bimena okisalite bimena otokama be mwasi atokaka bongo mwasi pena oyo aza mwasi aprofe akotoka bongo se lelongi na nzoto otoka bongo oyo nasa mapeka quel odeur soki na nzoto ozotoka makasi bongo enplus eza simita nzoto soki na nzoto deja ozotoka bongo nzoto nyonso ekomi omai bongo siko na mapeka bongo so tozwi kuna place okumisaka te balinga yango makasi oyo balinga yango ka bata diamba bata letoko mpo mibali mpenza bagarçon loka badavid oyembo tali garçon loka baréalisateur na ngai bonheur bapatrick marche baolingo te chika bosango kuta opesana te mpo aomona salite makasi elobaka nango mon vieux dadi le temps na canada mobala monga elobaka nango ma petite oza na afrique mopesa bilengi moso comme soza na europe tokokani te toza ndenge moko te yo oza salite oyo biso na portugais tolobaka pena muito suja você porca amongi pena oasalite eza porca bine kotoka bimine obeza salite na yo bine bagrand basalite otoka makasi osala bamouvement makasi otoka bine na kotoka bine kisalite so bine yango wana nde tokebie kanda eza salite bona obande finga na ngai yo kaka ofanamoki kimia te ye mpo répondre parce que olo répondre tosala te lo mwa malonga te ya bie okesa lisu makambo salite lisu na droit de réponse na yo omwa te nafandaka na otala yo nafandaka na tali mpona moi te na ezwi tellement mpe tozana biso na makambo ma ebembe esengai te tolela na collègue na biso ndeko na biso ade kokufa merveille yango omoni ke nafandaki de mpo soki korépondre nde esi na réponda okala mpo opesaka nga nde kanda makambo osalaka na internet epesaka nga kanda na mitakala na salite obimisaka yo na tiokani toza na nzoto ya kitoko na kati ya internet yebi bafi oyo bana banzoto otali nzoto amuna mosi motende oyebi non nzambe akela ye sikoyo ozomikumisa naa na nzoto abien oyo na vomo ya bien te lobelina ya basi te vomo yomela abien makasi vo ezikana vo ekenda deja likolo mpo avosala bemission na oyaka pene meli biloko ya makasi omeli biloko ya moto eziki so na ovoi esili so nanu soni aloko mosala babétise mpo so ozalaki pena na normalité osala yango te oyokisa bana basi soni oyokisa bacollègue nyonso to internet ya basi soni oza la fille oyo asala plus buzoba na bafille akini na internet oyo nayebi c'est toi sara bilengi tu es trop sale oza mpenza salite donc opesa elengi te ndenge olobaka ke oza sara bilengi oza sara bilengi te change ata kombo to ata sara ngai toza salite makasi par rapport à kombo na makambo osala esimba te ebalana te yo place osala bemission boye place osala bemission eza na genre wana mpona asire ke eza chambre oyo olalaka te eza bachambre okendaka kofuta pena ezomona vendeke eza oyo babenga oyo elobaka nango charlie videlo abengaka flamingo eza baflamingo okendaka kofuta siko okendaka kofuta nde baflamingo moyo ya moins cher ya salite ya bien te place yo ofuti osala émission eza bongo bongo combien de fois chambre oyo olalaka tu peux imaginer ça donc nga mona fandaki na raison nga di demoiselle place ayosala émission na ye eza boye sale bongo place ye moko alalaka mpo nga la torturation soki esengi kokosala émission chez moi je suis très à l'aise
bon ya pe nasali pe mission na ngala ndako toboyaka nde kaka po ndako ta mosusu nafandaka nga moko te yango esengaka nasala émission na nga libanda ndako na nga me ndako na nga kame mpeza ndako moto akokota ta azwi kimia parceke yo place osala émission na bambetu mo ya mabaya na ya bien te bongo éponge na egaga esila dra salite esila mai na makila combien de fois place yo moko olalaka eza ndenge nini ma chérie soigne ko nga mama pasteur na internet na sans tabou na bino nayaki na différence na nga nayaki osala émission na nga na ndenge aki mama pasteur mpona oloba na ndenge aki mama pasteur mpo momonaka ke ba sans tabou na nga eza différent na ya bino botikala ya mitakala bokata ya bilamba pa moi nga nasala émission na nga napesi conseil nalobeli makambo oyo eza nécessaire naloba mpo nayebi ke eza internet mwa moke akotaka papa akotaka mokolo nyonso ta okotala donc oya te nasala bêtise à 100% ata kuti babengi yango sans tabou donc osala te bêtise moi à 100% nasalaka buzoba na émission na nga non pas chez moi donc loka bino eza bongo siko bobongisa nde ba sans tabou na bino surtout ya yo sara bilengi eza salite ezopesa elengi moko te donc epesa donc nezalaka te mobali mpena tali biso mona mwasi ana kati elamba alati nzoto nde eza na se elamba me mobali atali excité mpe mobali asepeli na kufi akrake mpo mobali asepeli nde fo tikalaka Mutakala non mibali oyo balingaka biso nde totambola na badirect totambola na Mutakala otamboli familiama nde mobali atali forme nzoto na asepeli na non asepeli na yo na ndenge amoni ye na elateli siko soki yo deja bandi koexpose yango bongo esili valeur échantillon kwana échantillon neti ye mpena mwasi loka yo na famille na biso okota te mwasi loka yo mon papouche David oyemba ozwa te opesa posa te ye posa esila kala posa na esila kala donc okomaka bamona eka wana tosala ye pene mission wana oyoka répondre nga naseka ta nzembe ya ngai émission osalaki pene répondre nga émission oyo osalaki wana pene répondre mama pasteur osali no mpe mission vino mpe tala ye elobi yo nde soki la reine internet sa yo eza te sans tabou c'est toi tu es malade yo bato bana bagaz na internet oyo bato baopesa makambo na kati ya internet sara bilengi eza eloko te sara bilengi eza salite oza kubuka oza nzoto loto kaka mosu mpe bato bakosana mpo bamonako na bainternet bavideo oso kaka mosu totie pene balive mama kaka mosu bazwai te franchement bato balembi pene mona eloko na wana salite ekomi loka mayebe pola mpona ndimi na nga te eza pena na forme ndenge ezalaka pena lèvre pena na place na ona ndimi te yango pena mayebo mosiko mayebo so batie na mai elali nde elembaka nde yayo ekoma napesa okanda pende otikala Mutakala pende oyo pende opandi makolo na internet mpo nga na opesa okanda yo ezopanzaka bobo ngai yanga naobondaka mpo motu yanga eza bijou yango eza piske bijou eza piske diamant mpo mona yango ça ya devant yango siko bato bamona yango na facilité bato bamona yango na pete donc soki akeka clike boya mona kote osavo kote otala yo asisi baposa na ye bamoko akangi obénéficie na eloko te yanga siko mpo moto amona yango mpe bamona yango pampamba te omoni kote na o bijou nango namona yango eleki bijou fo napesa yango valeur moto aza na mposa mona yango donc il faut aleka na D'abord, comment on peut dire ça? Non, il faut aller dans la tarif à mon boy. À l'outil va mécato nyonso. Et oui, comment on a pété bonne facilité si la langue si la boue. Alors mi boni pe sara fiota yo liboma. Ete ayo. Bongi sa rolata na bongi sa pesa sa de mission. Puis c'est du tout là ta sexy. Moi qui l'autre on va sexy mais on déborde te. Yo su ko tika la Mutakala. Nami tout na ratena est-ce que aux en a ba parents? Yo Sarah Bilengi toi. Je m'excuse pardon. Aux attendants na ba parents. Parce que bana le biso o na na ba parents na ngana bi que non. Mon papa est mon père qui dit ba a cliquer rappeler na idéologie ti j'attali pe émission moi na yi. Ba grand frère na pe mo ka cliquer pe atali pe le ki na yi.
ayeba évolution mosala sikoyo yo oyepesa soni moto atala te. Donc Sarah Bilengi, maman Mobutu, non? Bon, voilà, c'est ça son nom, maman Mobutu. Naya, Marlène la tortura, maman Pasteur. Je suis maman Pasteur, donc. Maman peut se conseiller en tant qu'indéco, en tant que collègue, concert. Et puis, l'église, maman va mondimi. Donc, on voit bien la l'église, maman, au comme mondimi. La personne baptême, la tchole le beaucoup. Pour l'instant, ça y est, délivrance au bon, on a tout. Donc, attends, on a 100% qui est, mais à 85%, on a déjà béni pour rechanter nous. Et le béni, rechanter la place à la de mission. On c'est comme si on avait mari de nuit. Par rapport à la prière, dans ça, le beaucoup. J'espère que nous, c'est qui est de bien. Et puis, répondre et ça va bien. Donc, pour moi, on attend au communauté. Voilà, yo mutu Bolanda, au tindelinga message. Voilà, comme d'habitude, comme tout on va répondre là. N'assurer vraiment tout on a répondre en tant que maman pasteur parce que la sûr aux gens après ça la prière aux autres il faut les canaux de délivrance il y a kafu donc nazana non c'est l'autre délivrance na ko sungo na mabonde li na ko mabonde li pour na yo comme un peu de luxe le roi maman pasteur donc au ça l'émission na place moi il y a bien il y a climatisé à il y a climatiseur au long patron au comme la patronne donc voilà au long patron au comme patron au ça l'émission na place moi il y a bien il y a luxe attends à niveau mon maman pasteur mais au bande matamale malembi donc nazara rondi manzambe o ngana sambela alors ça là on peut kisama donc yaka komelanga comme d'habitude so komi a tout vraiment assuré na le bango na caméra batino surtout Bolanda que ngana lobi na répondre yo si on a répondre au ça là on capture publié mais ngana assuré que a tout on répondre peut tout on attend comment quitter on attend un message na yo voilà mais oui que ba komela na bango pe yo comme bongo te yote mtokoma ki bakomela ki moto akomela ki wana yebisa pe akomela surtout oyo voilà mako répondre merci beaucoup na ba famille surtout ya idéologie TV na linga kabino makasi surtout ba famille ya Marlène la tortura autrement dit maman pasteur voilà votre maman pasteur nazawana na zone sko mikolo to ni pe na te démarrer makambango te sera vitesse ndezalara to fanda ki moi 3 longoli déjà de biso nangola atolo balu toi parce que tozaki ne bembe donc to silisi da ko lelande vona biso voilà musale zongi magamu sote zongi bo s'abonner massivement na idéologie TV ve partager des missions na biso et surtout ya maman pasteur et ça la biso bien donc ba mbote na bino surtout obelinga Marlène la tortura ba gros bisous na bino tout ba bonne na biso ya idéologie TV donc na lobby ba po yanga inyo so belinga maman pasteur surtout on a le na mona maman Royce motema ya boss Mboshi na kati États-Unis voilà bino pour cela la tortilla azalaka is good donc ba gros bisous à vous balinga bino natina bino surtout ba femme na ngai ba o soutenir Marlène la tortilla maman pasteur vous êtes tellement ébélé na lingi bino ya trop merci beaucoup vous allez toujours branché connecté na idéologie TV avec mon papouche David et de vitesse.